Yenge Keno la famille, Yenge Keno bandeko nyonso bozolanda biso partout dans le monde, bisika nyonso ezwa mibino. Lelo tozolo bela sujet moko mo mukuse, mais c'est très important parce que ezeloko ezara et c'est passera na vie ya mutu nyonso katina ba komi tout et pas na biso ba yindo to ba congolais nde toloba. Lelo tozolo bela sur les mariages coutumiers. Otobenga dot, yango de tozolo bela. Yango des les vrais mariages. Poto kene rapide. Donc, le mariage coutumier, les mariage permettra biso to sangisaka de deux familles to kutani pour répondre na ba besoin ni surtout o ezala qui inclut na facture net lobaka. Ba dot, ba biloko na nyoso ba mbongo, maputa ba ya ba mama, ba tata mwasi, ba costume ba papa, ba masanga et puis voilà. Alors, na bokoko na biso eloko to bengi libala, lelongo. O batu misu ba bengi yango makwela. O batu misu na lopoto ba bengi yango le mariage. Donc, et pas na biso na bokoko na biso le mariage et c'est passera te na lolenge o et c'est passera lelo. O bat basala lelo. Et aujourd'hui les mariages ezali mutu oyo a tombé na ba charme. Ya mutu mususu ne épouser va se mettre d'accord selon ba compromis au bazui na relation na bango et puis babalani na mona ngo lelo même na Kinshasa mona mutu moko boye alali ala muki ba mo kanyimbo rapidement pour awele kobala. C'est bien kobala, c'est très important. Ils ont ma bêtise. Ils ont très important. Mais la manière dont Obiso Tozali ko procéder na marambu yango pour na s'engager dans relation ou to bengi libala yango les amabe. Et libala ezali lié na ba valeur coutumière na biso. Ce qu'on appelle la tradition Congo. La tradition Congo. Alors, libala ezali kobala rate mutoyo otombe na ba charme naï. Parce que moni moi simoro le londe ba mo sa ba dibiel. Parce que moni moi simoro belonge sa ko tirer. Parce que moni moi simoro beto mobali mo be tolo babdo atie bora matoyi asalimba ba tatouage ne bolobara et consort. Et ça m'a bêti. C'est l'aspect physique. Mais na mamwe concerné libala to bala rapona bongote. Pourquoi to bala rapona bongote? Pour libala ezali nzela o ezali ko permettre yo et accompagner yo. To moyen mo ezali ko permettre et accompagner yo ou accomplir mission na yo. Pe o atteindre objectif. Alors, cela est que s'est passé comment? À travers Moutou ko accompagner yo. Et Moutou ko accompagner yo faut que ça compatible. Pour que mission na yo be baté. Il faut aïeba oyo zali, aïeba mission na yo. A comprendre que moi si nanga to mobile nanga ona zana na vivara na ye, mission na eza boye. Pe azali mutu boye. Et c'est à ce moment né à comprendre ndenge nini sengeli a accompagner pour aller vers l'avant ou échouer. Pourtant to lo baralibala oto bengi le longo qu'on appelle l'amour. Ezali ko sangisa deux forces ou ezali différentes pour comme un moko. Et comme un moko, c'est ça qu'on appelle la sexualité sacrée. C'est ça les libales. Alors, Narolo Baboui. Libota na libota bazalaka na ba gouvernement céleste na banque qu'on appelle les entités. Bankulu, bakoko, bancêtre na banque. Et bazali na ba réalité. O ezali na boko qu'on a bango de génération en génération, ba 5, 10, 20 générations avant ba naissance ya ba être baza présent. Et cause la soit mabe, et cause la soit malam. Au bon par exemple, na lignée moro to la famille moro, baza na bona basi ya kitoko to mibala ya kitoko.
Mais bah en réalité moko côté na soki moi si ya bali mobali il faut couper la rame mobali to basala bango bako fanda na libala te to na famille ona bazaka na likelemba ya butu likelemba ya butu qui veut dire basala ordre moko boye programme moko boye faut bat ba kufaka to na lignée moko boye to na libota moko boye nde na utaki oloba bango batanga mate babala bana basi il faut basala ka kindumba nde tolobaka basi ya mibale belé mais yo mobali omoni mwasi osepeli na ye parce que omoni azali nzoto etonda aza kitoko physiquement to azoloba kitoko azodégage mo bacharme moko yo tombe na bacharme olobi te baguna nga nde yango toboyi te na bacritère physique baguna yo mais qui te dit que boza na compatibilité boko fanda parce que lorsque on se mettre en relation na mutu ya bongo automatiquement mutu wana makambo eza na baligné na bango na bafamille na bango na bakoko na bango depuis bokoko na bango na oyo eza na yango esangani ekomi moko soki bazaka na likelemba ya butu yo mpo koti na kati ya likelemba na soki yo oza zabulu te oza kadi ya mpemba te automatiquement yo mpo kofinir par batia yo na liste soki yo oza kadi ya mpemba automatiquement yo mpo koti na mondi wana mpo esengeli yo mpe ocollaborer na bango. Nous avons plusieurs formes ya bamabala. Le libala ya liboso otozolobela sur moi sina mobali libala ya liboso ezali lorsque vous se mettre d'accord olobi ya ngape na lingio comme mobali na ngai ngape na lingio comme moi sina wana libala ya liboso. Libala ya mibale ezali lorsque on se mettre d'accord na mutu moko boye pa bokota na pratique sexuelle o ben to bengi moment d'intimité po bosa le loko moko boye onde to bengi deuxième libala. Alors le premier libala ezali ya maloba parce que mobali to mwasi aye vers muninga a proposé muninga na lingi otozala tango yo ndimi bokomi bomoko à travers maloba c'est un contrat verbal bosali otobenga na kikongo longo bokomi moko oyo azana ba vibration supérieure par rapport à muninga il peut contrôler ou bien prendre les dessus sur l'autre. Ah bonjour 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 il peut prendre le dessus sur l'autre il peut contrôler l'autre. Il y a un problème à bon ceux qui le se comprendre le ah yo au premier taranga boy yo au yebisaka nanga boy tala le marambo sali est-ce qu'on respecte yango parce que vous avez eu un contrat verbal qui n'a pas décevoir yo te na ndimio comme moi sinanga to mobile nanga bosali libala le deuxième libala ezali lo sangisi nzoto na muninga na yo mutu nde bosali libala. Alors to sala ka choix ya mutu ya kobala à partir ya l'aspect physique ya ba charme physique mais à travers la compatibilité spirituelle ya mo na bokoko na biso il y avait otobengaki le kikumbi. Le kikumbi c'est une école au bazala qui ko préparer bana basi babania ko préparer bana basi en fonction ya mabala ba otalisa yo moi si afanda raboye moi ça solo la raboye na mobali na belle famille moi ça se comporte raboye par exemple moi si place ba mibali ba fandi moi ça roye wanati nde boko na biso ezala ki wana moi si ça solo na mobali au mona ngunzami to afukami azo servir mobali ngana ki na village na biso na tambola na ba village ebele et na vivre réalité na tilelo moi si so nga lobela mobali a telemi 1 mètre à distance loba mobali a se poussana nde aye vers mobali moi si ala kisaka mobali lisapite musapite
Moi ça zali au service ya mobali. Na bokoko na biso bane ko préparer bongo. Et bakozwa moi si o yebi nzoto ya mibalité. Bakozwa moi si o yebi nzoto ya mibalité ba préparer bongo o to bengaka vierge tomo seka. Pona libala. Et yango moni ba maman na biso ya kala ba yebaki ko batela mabala koleka génération ya lelo. Parce que bino génération ya lelo bozali génération internet, génération TikTok, génération Android. Mais ba maman na biso bozali lelo boyebi ndenge ya ko préparer bana na bino te pona mabala. Bino air mususu bozalaka préparer mais bana na bino boza ko arriver ko préparer bango te. Yo moni ba divorce et commis trop koleka ndenge ezalaki liboso. Pe mabale bania ko s'est passé comment? Parce que na bokoko na biso nous avons un système de clans otobengi na Kikongo Luvila. Ezalaka nini? Luvila ezali clan qui veut dire clan eza ensemble ya ba petite famille. Alors na chaque clan nous avons des divinités otobengi ba koko ba ancêtre o ba geraka ba gouvernaka clan wana. Soto zongi na sima. Pour expliquer bino moi muke Luvila po boza na idée eloko na ningi na loba. Tangu le nzambi mpungutulendo mwanda Congo lengu qui veut dire la puissance infinie a si mission na Lukeni Luanzinga le premier roi Congo a bâti le royaume Congo et le royaume était bâti en fonction ya Luvila. Il y a eu 12 Luvila. Et les 3 Luvila et qui n'a le royaume Maluangu. Quand on a contré, il y a Point Noir. Il y avait des Vili, les Lari et consorts. Et le 9 Luvila, où est-ce qu'il pour le royaume Congo, où il y a Bisso, Otobengi, Congo RDC, Lelo. Alors, Luvila n'est pas banani. Luvila n'est pas basi, bana basi ba maman. Parce que, Kolo libote zali maman. Moutabota reza maman, moutazali na secret ya mokile zali maman. Yango tozaki na 9 Luvila, il y avait les Nanga, il y avait les Nsundi, il y avait les Manianga, il y avait les Laza, il y avait les Ngimbi, il y avait les Makuku, il y avait les Mbenza, il y avait les Fioti, il y avait les Ngimbi, les 9 Luvila. Bazabana basi. Na kopesa exemple moko, neti na libota mo baboti bango 9 bana basi. Moi si ba sacré na mission moko boy. Balobi yo mission zali na yango musalo nezaka rapona ko développer commerce. Yo mission zali na yango musalo zala ngoko ya ko panza sango ya kibunzambi. Yo mission zali na yango musalo nango zaka ya ko enseigner batu o ezali tradition na biso. Yo mission zala na yango ya ko diriger, ya autorité, ya pouvoir. Yo mission zala nango ainsi de suite. Et ba consacrer bango ba pesi bango ba comme ba être sacré et titi de génération en génération. Tilelo. Alors, mutu nyonso o abimi na Luvila moko wana. Azali na Aden ya maloba wana o azalaki sacré na les ancêtres ya Yambo ya Luvila na ye. Yomoni batuna toujours na bokoko na biso za muta Luvila nini. Yango fo boye ba kombo ya ba clan na bino. Yango fo boye ba kombo ya ba Luvila na bino. Donc, c'est ça. Alors, lorsque c'est passé bongo, mutu nyonso oya kobima na contre wana, ya Luvila wana, akozala rempli na ba capacité, to na ba possibilité o epesama depuis na ancêtre ya Yambo. Bokozala na ba caractéristiques moko. Yango moni même na ba contre o ezali na royauté. Par exemple, na ba mboka moko to na ba village mo royauté ezali. Balinga toujours ko garder pouvoir na bango et kende libanda te. Yango moni babala na ka bango bato bazali na kati ya Luvila wana ya Kibokonzi. Po babate la énergie wana ya sang royal. Na bokoko na biso ko bala mutu. Ezalaki il faut yeba libota wana. Il faut yeba mwana wana ndenga koli, ndenga se comportaka. Il faut yeba famille wana ndenge ba se comportaka, éducation na bango. Même spirituellement, ba problème bazalaka na yango. Alors, ba parents ya mobali, ba bandaki ba sololi na ba parents ya mwasi dès le bas âge, mwana ko bombela biso ye.
Moi no boko en fonction à mon anabiso biso bapesi quelque chose ou ezali comme symbole ya ko garder moi na pona mutu moko X ou bien Y ba protéger et babandi ko préparer na chikumbi déjà la famille moko ya mobali babali na ba mutu na te me bapesi geste moko symbolique ba bi que bon oh biso to pesi eza pona mwana oyo po to yebi libota oyo to yebi luvila na bango to toza luvila moko par exemple to yebi ba réalité spirituelle to physique ya libota oyo na éducation na bango ba yeba babalaka muto boyebani même ba famille o boyebani bien babalaka n'importe qui te et moi na soki poussé na komi na ba 14 ans 15 ans pour à l'époque bato bando bala na ba âge wana au mona libala yo kosama pourquoi ba kosala bongo akotala par exemple na famille ya mwasi baza bananga to baza bantsundi basalama po ba diriger biso peut-être toza pe bantsundi bon na boyi ko bima libanda ya luvila nanga pour que na perdre o ezali l'énergie ya royauté te o ezala makila nanga. Pourquoi? Parce que yende nga zantsundi ngape na zantsundi donc biso bantsundi to salama poto kamba to diriger pour les sang nanga makila nanga d'énergie nanga ya royauté za la faiblité ya kibokonzi za la faiblité il faut nazala toujours na alliance na muto azalo kolanga pour force plus force est égal à force. Moi, et à la faiblesse, à tête au bateli makila, pouvoir et tikali na famille. Voilà, première hypothèse. Et puis, deuxième, ceux qui, par exemple, bon s'inquiéter, to boyebani, na libota moronde na otiko expliquer, bon comprendre que baza très bien éduqué, boza compatible, peut-être na ba réalité mususu, mais boza louvila morote, emsu na louvila na bon baza na bon ba commerçant. Mais bino, na louvila na bino, par exemple, bozali na autorité, ya royauté, qui bokonzi, ko diriger, to ko gérer, directement, tant boko balana, ceux qui ont na 100%, ya 100 royal, ya ki bokonzi, yo mobile, ki bala, moi si on azali na 100, par exemple, 100%, côté commerce, lorsque bosangani, bokomi na 50-50, à travers bano bino boko bimisa po oyo eza kati na yo na oyo eza kati na esangani komi moko po tamu to bala naka elakisi nini libala elakisi ko sangisa ba famille na biso physiquement famille moi sine mobali basangani pe ba famille na biso na molimo ba koko na biso ba ancêtre na biso spirituel bango pe basangana na moma wana. Yobo benga mariage coutumier, c'est la tradition. Tant bino bolata rabapan, bolati ba maputa, ba bazin, bozo bina, bozo sepela. C'est très bien, vous célébrez. Mais c'est ezali culte mobimba. Yo mone senga po baluba. Bo pesa makasu na biso. Bo pesa masanga na biso. So bo tali bien même na kinzonzi. Banzonzi po na biso ba Congo. Banzonzi avant baluba ba na système ba beta maboko. C'est ça, Otobeni Kinkulu. Pourquoi la bête maboko? Parce que, nega la bête maboko boepo, babi mouelo nyoso, ba porte nyoso, oezali spirituel et physique. Ya ba koko na biso, ya libota nanga, po nga inzon zine nazali ko représenter bancetre. Ya libota oyo, nazali ko lobila. Yo penzon ziwana pareil. Po ba porte wana, oezali ko sangisa. Famille nanga na mokila molimo na famille na efongwa mabai yoka to se mettre d'accord na réalité mobo à travers maloba to sangisaka ba famille na molimo pe na musuni lorsque obali mutu moko boye boza na incompatibilité bazali na ba réalité mususu na kati ya famille na bango yeba ke ndengo sangisi ba famille na bino na molimo pe na musuni bo sangisi même ba zabulu ba kadia mpemba ya les deux familles ba sangani. Ce qui koto li kelemba moko ezala rabalia rabatu. Yeba ke yo pe ndengo bo sangani bongo bandoki ya famille na bino pe basangani na batu. Bandoki ya famille na basali li kelemba. Bino pe bokoti na li kelemba na. Et bakadi ya mpemba o bakozala plus puissant que basusu, bango ne bako dominer. Yo mona batu misu babala
ebenda ba problème. Batu misu babala basatira ba problème. Ba maladie, ba liwa, ba bitumba, ba blocage, ba makambo ebele ebele. Parce que vous ne regardez que Oezali l'aspect physique. Mais ce n'est pas ça. Le mariage n'est pas seulement l'aspect physique, mais c'est aussi l'aspect spirituel. C'est aussi l'aspect spirituel. C'est les deux mondes au Basangani, le monde spirituel et physique Basangani, pour atteindre l'objectif Morobo. Il y a un même jour à fête, tu as la culte Mobimba. Tu as les deux familles. Même si on a biso bakufa basiyaka na moment wana. Bazabulu bayaka. Yango foye ba place aux autres lokolo. Pour ça sangisi les deux familles, bazalaka na alliance moko ya butu to malédiction moko na bokoko na bango utakala na ba génération avant. Lorsque yopo sangani famille na ona famille ona na bakoko na bino na bango basangani, boye bake, bokoti pe na alliance wana ya butu. Pe bano bino bokobota bango pe bakoti na kati alliance wana po bana na mutu bazo sangisa bino. Yo pe mutu bali kuna okoti na alliance wana soza faible, okuta na ba problème oza grave. Avant yakobala mutu moko boye, tu dois te renseigner sur la famille, de connaître la famille avant de te marier avec une personne. Il faut se renseigner. Et famille se comporter. Et quelles sont les réalités d'avant Yalibo Tawana? Et quelles sont les réalités actuelles Yalibo Tawana? Ndengenini se comporter. Ndengenini la personne a éduqué. Tu se mariera à Bongote. Parce qu'aujourd'hui, il y a les transferts des forces, les transferts des énergies. On a continué la deuxième phase. Yango moni bande konanga ya basi, bande konanga ya mibali, toye bandenge nini ya kutambola. C'est vrai, mutazala parfait zati. Même ngana zo solana mino naza parfait. Mais toye bandenge nini ya kutambola. Et pourquoi la lobby bongo? Parce que il y a aussi les transferts des esprits et des énergies au Salamaka. Au monde, par exemple, moi, si moro boé, tellement bana basi ba komi pressé na vie, à cause il y a matériel, à cause il y a entourage, à cause il y a Android, à cause il y a Internet, il y a TikTok et consort. Au monde, moi, si moro boé, par exemple, à l'âge de 16 ans, 17 ans, on a vu dernièrement dans les réseaux sociaux, bana moi, 18 ans, 19 ans, qui chasse, bana mkia, il y a basi. Donc, comment ça, la autobenga deal et la kisi, que mututu a besoin moi aussi à couvrir rien à séjour na yé place à Zali et à la outil pour tout à outil va contacter yé na mobile wala ba kali bon ngai yo lobby na accompagner pendant un mois na ngai il faut payer ça par exemple 300 € bien 400 €. Comme bazarape complexé, on a besoin d'iPhone. Et boyokani bongo, nyonso oyo zanango besoin na moment wana yi azo couvrir, azo répondre na ba besoin na nyonso. C'est déjà un problème. C'est déjà un problème. Parce que le sexe est mal utilisé. Le sexe n'est pas lié seulement au sentiment. Le sexe n'est pas seulement les sentiments. Mais le sexe, c'est la pratique spirituelle. C'est l'ensemble des énergies qui se rassemblent. Tu ne peux pas faire le sexe avec n'importe qui. Sexe et zali et loro moko photo bimana approche ya sentiment. Bana basi belé batamboli mabe trop. Bana mibali pe belé batamboli mabe trop. Po balingi ko apparaître, balingi ko landa influence, balingi bazala boye basala boye bazongi saboye. Omona obimina mutu moko boye par exemple, oyebi mutu wana te. Peut-être apesi yombongo to apesi yombongo te, mais mutu wana zala makambo belé na nzoto. Mutu wana mambazana ngona nzoto ba yebisaka ye. Il faut ça le transfert des énergies. Nenge a semé na kati ya nzoto na yo mwana mwasi. Directement mibali nyonso obando bimana on a venir.
L'énergie na bango, tant baza s'aimer pas normalement, moi c'est ça directement transféré et pas mobali mo. Au mona, par exemple, mobali mo bazane na vine mo bien, mais tant on va se mettre en couple, na moi si mo boy, ma mo marcher bien, ba ramle mo beba. Et moi ça n'a peut-être as inconsciente, ba on peut pas comprendre té. OK, atambola mabe. Abimara na mutu moko boye a semare loro moko mabe comme ça la transfert des énergies. Et mutu a semare loro na komo yiba betoile ya batu nyonso yi azokutana na ba on a vu na. C'est ça les problèmes. C'est ça les problèmes. Tout ça parce que vous n'avez pas été formé dans l'école traditionnelle qu'on appelle les Kikumbi. Bozi Mundele, comme homme idéal na bino, to ba femme idéale na bino, boni bo vivre le rôle la bango. Yango moni ba koko na biso bazaki bazoba te. Babande ko bala basi yo baza ba vierge, bazalaki mo seka. Pourquoi? Parce que la virginité est qu'on permettre moi si abattre la ba force na énergie na pour muto akobala yi azala propre. Nombre de bibali oyo bimina bango na vina yo, ton nombre de basi oyo bimina bango na vina yo, ezali pe nombre ya ba mabala oyo sali. Ndena oti ko expliquer tout à l'heure, libala ezali ko sangisa ba force ya les deux familles, ya mabe to ya malamu, visible ou invisible. Parce que tant yo o sangisi banzoto na yo. Par exemple, au bimina 20 mibali na vina yo, to 20 bala basi na vina, o sali 20 mabala. Au sangsi ba force négative ou positive on a mis ce côté dans nous autres non. Bo sali be change ya ba force. Parce que mutu oya ko luka bala yo, tant on a besoin li bala, o komi conscient, to conscient o komi na besoin bala. Et mutu o luka bala yo, oza spiritualité, yende mutu o payer ba pot cassé. Ayako bala moi si mo boeto mo bali mo aza déjà dépôt, ya be énergie ebelé. Alors, subir des conséquences. Tout ça parce que Mouto Yabali parcours na ezalaki mabe, ezalaki bien te. Azaki na mutu moko bo abimara na ye to batu moko abimana bango ba utiliser na manière moko boy. Po bazora ba chance, ba détruire. Au bon par exemple ba semelo mo mabe na nzoto nao po obotate. Yo yebite. Tant que comme on a ndoko libala ndeko mi ko se rendre compte que ça mabe. Ko zo moni ko mindondo. Toyeba kotambula, toyeba kosala choix. Les mariages basala choix pour la beauté physique, pour l'aspect physique. Les mariages avant ya kosala choix, tu dois te renseigner sur la personne, famille naïe, éducation naïe, nenge ya kola, louvila naïe. Otali soki compatibilité on ezalina oya yona ya libota na yo. Parce que libala ezalaka des personnes te ezali ba famille mi balende bazo balana. Ba ancêtre ya famille on ya famille pe bazo balana. Ba alliance ya famille on ya famille pe bazo sangana. Ceux qui mabe ezali na libota moko boye ba ke bobali pe na mabe wana bosombi yango komi ya bino. Ceux qui mabe ezali na mobali to na mwasi yeba ke oya ko bala muninga osombi pe mabe ane komi ya yo. Yomoni baloba batumi balé so basangani bakomi mutu moko. Mutu moko veut dire bosangisi makambo, bokomi un, yango babengaka les longo, les ola. Bato belé ba compliqué, ba vie na bango, ba famille na bango à travers Maramoto bengi les choix ya mariage. C'est ça qu'on appelle la sexualité sacrée. Mayele ya kosangisa. Ezali moko ya belema wana. Parce que le sexe détruit, le sexe bénit aussi en même temps. Ça dépend ya mutu oyo pratiquer na sexe. Ça dépend. Ça dépend. Ezalaka culte mobimba obo salaka wana. Libala cérémonie wana. Même ba pratique sexuelle obo salaka
Oto salara, o batuba salara. Ezali culte mobimba. Culte parce que vous voulez produire énergie moroboé. Vous voulez faire exister quelque chose. Soit, vous faire exister ce qu'on appelle l'enfant. Soit, vous allez faire exister bonheur, to malheur, to réalité moroboé. C'est tout un culte. Yeba ke tant ozo sangisa nzoto na mutu na même moment na ozo sala pratique moko ozo sangana pe na libota na yinzela moko. Soki mutu la batelemise azana mission moko boye. Par exemple, mission na po a évoluer fa batela ba énergie na moment na ko sangana nzoto na mutu te. Yo tango sangani na ye mutu na ozo problème, yo pa ozala pini ba koko na yo na famille no mo pe ba kotelo ezati. Yango avant yako sangana na mutu yako sala oto bengi libala lelongo, il faut komiye ba d'abord oyozali ko sala ce qu'on appelle le travail harmonique, ko s'harmoniser na yo moko okola o comprendre okoma na mayele wana et tant okoma na mayele wana okoma na lisu oyo ko permettre oyeba ko sala ya choix ya muto bozane compatible na molimo to na musuli. Libala, c'est la compatibilité spirituelle et physique. Les mariages, c'est la compatibilité spirituelle et physique pour éviter les dégâts. Babala n'importe qui. Et les loba dégâts comme trop ba mobala moi si o atonda nzoto. Moi si oyo azako attirer. Mais au robot peut-être moi si wana atambola ramabe to atambola mabe abala mbalebele emsu na vine ya balata 40 fois parce que ko ba les nombre de fois sanga na mutu do bali. Parce que yo mutu ko bala moi si oya bala par exemple 20 fois abimana batu 20 fois yeba ke yo po bala ni na bato ba bala na yo wana. Soka abimana 20 mibali par exemple yena mibali wana basangani ba komi mutu moko na monde des esprits abalani pe na mabota ya ba mibali wana na ba force ya ba famille na bango yope mutu yoko bala e obali pe ba force ya ba famille wana nyonso ba sangana na ye boko na problème moko osombi likamu na ye ezala ya mabe na malamu ba koko na biso bazaki bazoba te omoni baboya ka système wana moi si avant bala fois à la moseka il faut à la moseka. Mais azala préparé na kikumbi. C'est ça notre tradition. Babylon musu tozo sala biso motoza ba zabulu ya ba vi na biso. Mais le l'autre moment lu kelango ba solution, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Donc na mukuse liba les ali c'est l'ensemble des énergies. Ou de deux forces où elles différentes pour sangana et pesa moko et ensemble ya ba force ngo ezali force au muto azali ko porter na force ya ba ancêtre na ena libota na ye yope pareil bo sangisi ba force ne komi moko bo balani na les deux entités ya dino ya les deux familles. Donc et là on a koyebsa na bino mwana on a besoin de Sanabino, il y a un na donc à comprendre le côté tout besoin de questions, vous tiki na ba commentaire comme ça on a autant la prochaine vidéo na ko sala ngo prochaine vidéo na ko sala ngo lobby prochain live c'est demain vers 18h donc lobby na 18h na ko sala ngo pour na ko préciser au nyo ces amutuya donc Matondo. Fumu Kimbangu azana bino Matondo.